donc bah éviter élection aux arrêtés. Est-ce que tu as considéré que les Congolais ne sont pas na poto, au fond dans la poto pour les Congolais de l'étranger? Tu as visionnaire. Il est impossible d'organiser les élections à la date échue. Donc, élection, eza lukutate, élection ego salamate. Voilà, Tina un dialogue. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Raf Ngendo, Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous Kinzambete, Mobumu. Avec Raf Ngendo, Congo Promo ne tombera jamais. Malala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Nde. Congo Promo deux fois avec le boss Raf Ngendo qui tape. Ouais, Balobi Raf Ngendo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Nous bénissons Congo Promo. Mais c'est la chose que ça Raf Ngendo. Congo Promo. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ce qui est tous à Boston ou en Raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 site. Mbote Nabino balanti ya émission News Dekin na présentatrice Nabino Betty Masengu, émission Obolanara toujours na Congo Promo Télévision. Et voilà, lelo bande konyo sozo landa biso bino boyebi très bien que namboka na biso surtout na likambo etali dialogue lelo bandeko bo mitungisa maki moi trop bolobi que na émission to lukela bino membre moko wazali cadre na parti politique surtout ezali côté ya majorité yango lelo tozana plaisir ya koyambela bino cadre monene na majorité donc wazali na kati ya PPRD monsieur Fofo Kondi oyo lelo akomeka un peu koloba par rapport ya dialogue utuko banda na mituna oyo tozana ngo pona kotuna par rapport ya politique ya mboka na biso RD Congo lolenge nini ezali kotambola wana tokopesa bambote et puis ba merci mingi na équipe technique ya Congo Promo Télévision oyo bazali ko accompagner biso pour na réussite ya émission ya lelo toza déjà na monsieur Fofo Kondi na kati ya bureau na ye bisika oyo asalaka musala na ye pour na kotuna ye moi mituna par rapport ya dialogue oyo ezali ko salima na mboka na biso monsieur Fofo Kondi mbote bonne santé. Mbote, santé za kitoko, za pepele, donc toza bien. Merci beaucoup na ndenge boye, kolanda biso na PPRD. Naza na disposition na bino pour tout solo manqué pour la masolo mboka. Voilà. Merci beaucoup monsieur Fofo Kondi Nandenge on dit invitation na biso et surtout Nandengo accepter émission na biso pour bandeko bazolanda biso ba mekampe kozwa ba biyano na mituna na bango na kolinga mwa liloba mukie na bandeko bazolanda biso soki ko sala mwa commentaire mukie ya dialogue o eutuko banda okoloba nini na mwa mukuse nakoloba kaka que naza na esengo mingi que enfin dialogue na mboka biso et bandi enfin ba politicien na ba politicien na ya mboka na biso ba ndimi ko fanda sika moko ba solola po na bolamu ya mboka po na organisation à élection pour élection oyo koyaka et zala élection ya kitoko ya malamu et ma discussion ebelete et même à bitumbate après élection wana puis batala comment parce que tellement que difficulté zalaki mingi na mboka tellement que problème ezalaki mingi na mboka bitumba na est problème kili seni zalaki na kozanga makoki na kozanga possibilité à organiser l'élection dans le délai prévu dans le délai constitutionnel. Alors il fallait que politiciens fanda esika moko bazwa o bengaka na français compromis pour na organisation de l'élection pour na kokamba mboka après mandat ya chef de l'État ou intervenir calamité. Voilà. Matondo mingi monsieur Fofo Kondi mais ezana liloba moko oyo Eden Konjo alobi que azana besoin ya ba grand poisson oyo bakoki koya kokota na dialogue
na comprendre ngo malamu mingi te liloba wana elingi koloba que bato baza na kati ya dialogue wana baza ba petit poisson ba grand poisson baza te bato mingi oto talaka oto yebi baza na kati wana te ya dialogue. Bon, je suis tenté à koloba que mutuno eza ya kotuna Eden Kojo yende yebi nani aza grand poisson nani aza petit poisson, mais pour nanga na Monique et Sengo nga naza nango eza que dialogue ebandi na ba politiciens congolais. Na ba politiciens congolais donc Yé à lobby, bah, grand poisson, n'a évité, peut-être il fait allusion à Etienne Tshisekedi qui est en train de traîner les pas. Il y a solo Etienne Tshisekedi Toyebi qui est à opposition Bandaka à s'opposa à Mobutu, à s'opposa na Papa Namze, à s'opposa à Joseph, donc Yé à Sengeli Azalaka na opposition. Donc je crois qu'il fait allusion à celui-là. Et Ngana Lobby, bon, ceux qui viennent des gros poissons, il y a Zanam Libanda. Je crois que l'Église catholique, l'ambassade, opposant sous Bazo Samakasi pour faire comprendre que tous en a besoin de sagesse. Mais bon, ceux qui ont intimité, qui est au télématé parce que Etienne Tshisekedi a boy kondima nani, donc voilà. Si c'est de celui qui est Eden Kojo, je m'excuse, si c'est de lui qui parle, donc c'est Etienne Tshisekedi, mais sinon Botunaye, Yves Sabino, Bago, Poisson, Bazabanani. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Fofo Kondi. Mais absence, il y a opposant Mounene Ambo Kanabiso, Etienne Tshisekedi. Est-ce que eko handicapé dialogue au Yezo Salemate, to dialogue eko kende malamu kino nasuka na yango sans Etienne Tshisekedi? Non, moi je suis contre cette idée-là, qu'il y a des gens indispensables à ce pays. Non, je suis contre. Tout le monde, tout Congolais est indispensable. Ce qui est là qui que place, il y a 80 millions de personnes ezala, seulement comme ils sont mais on dit que la parti politique, va adhérer à la vision où il y a paix. On va adhérer à la vision, il y a que l'élection et ezala sous namboka ezala ko ya ko mabitumbate basangani, mais boy. Est-ce qu'il faut, il faut battre Koufa, il faut mboke telema pour nanini pour bango baboy. Non, je crois effort. Il y a Tata Mokonzi, il y a Joseph Kabila et Zalaki pour poigner et traînaki. Parce que le président de la République a Zalaki une vision, il y a inclusivité. À faire traîner Babilokwana pour nanini, pour nakolinga que Congolais, Oignon se basa intéressé, Kambia parti politique basa intéressé, Bazala. Zomona que Tinda qui ba émissaire plusieurs fois na Bruxelles pour nakoluka kaka, mwana mboka, papa nabiso, koko nabiso, aya pour participer na dialogue parce que en fait, ce total est tout autour na salwana. À part Bakengo, je crois que Etienne Tshisekedi Aza Koko. Nous en avons besoin de sagesse. Mais ce qui a besoin de sagesse, je crois que Badouaro Fanda, et puis Badouaro se rappeler que c'est la première fois que Papa Tshisekedi a Boyaka Babiloko Nengwana. Nassan City a Boyaki. À Boyaki, mais il a commencé par après à courir derrière le temps. Moi, je dirais ceux qui n'ont pas parti ou Bamasta Bazana parti wana Basalake à rejoindre Baninga. S'il y a de préoccupations, je crois que Zana Kati. Il y a dialogue, Zana Kati, il y a séance wana que préoccupation et que trouver solution. C'est cela aussi la politique, c'est cela aussi la démocratie, mais unanimisme, on a besoin que non, c'est moi ou rien. Nazoyo Kanalanda qui, moi en conférence de presse, moi Nazoyo Kanalanda, j'ai mal au cœur pour notre pays, que bon,
non, personne n'est indispensable. Matondo mingi deko Fofo Kondi na ndenge oleki na kopesa vraiment biyando malamu na mituna wana surtout oyo bana mboka mingi baza ko mitungisa mana yango mais ozali cadre munene na PPRD ozape citoyen ya mboka na biso tango ozoyoka bato bazoloba surtout population zoloba yebela umela bino moko déjà ezoyebisa bino ndenge nini ezolobela bino nini yebela umela. Non, mais aux hommes, on a une population, c'est-à-dire ceux qui montent à lobby Oumela, vous connaissez déjà son camp. Ou à lobby Yebela, vous connaissez déjà son camp. Donc, Eza, état d'âme, na bango, bazo la kisa, ou à Monique, en tout cas, il faut tata mokonzi à Oumela. En tout cas, Netinga, na bi tata mokonzi Oumela. Na lobiango tata mokonzi umela mbo oyo zali mutu ya kana yango lobi umela au regard ya bamisala asali au regard ya politique na ye oyo azo mener moi je me retrouve au regard ya ndenge akambi mboka place parce que na yebi place nini touti mboko oyo Congo oyo place nini touti na moni ba réalisation certes eza ya kokate mais ba réalisation en salami en tout cas na lobi so azali na temps a omela kaka donc voilà bango ba oyo bazoloba yebela na yebi tende na esprit nini bazolobela yebela j'espère que ezaka na esprit ya paix esprit ya démocratie au bazoloba yebela na éviter so bazana exprime sous mais j'aime mieux expliquer au nazoyo ka côté na biso umela. En tout cas malamu mingi monsieur Fofo Kondi alobi ponaye tata mokonzi na biso Joseph Kabila aumela wana ezali ponaye batu mususu balobi ayebela wana ezali batu ya kan mususu ya lobi ezali ko dépendre moko na moko place oyo azali voilà mais lelo monsieur Fofo Kondi ndenge olobi tozolobela plus dialogue mais ezana ba mwa mituna mususu oyo bana mboka etungisaka bango lokola toyambi au cadre ya PPRD oyo ezali parti majorité tokolinga pe ko profiter ko tuna mituna wana pona population yo lobi mingi bazoloba mboka ezana na kimia pona yo mboka ezana kimia. Oui, mboka ezana kimia, mais cela ne manque pas que par-ci par-là, boyoka que non, babomaki motu, par-ci par-là, netio bloko le gars qui n'a béni. Moi je peux appeler ça c'est commandité par les ennemis de notre peuple, les ennemis de la RDC parce que effort oh ça la mapona paix eza moi mingi réforme oh ya armée tata mokonzi ça la eza mingi biso tolingi paix c'est-à-dire au regard avec biloko ezo le place mususu eza somo ozomona ba ville et se détruire natali na Syrie natali na Irak natali Libye pembe na biso natali Mali. Nairobi, en tout cas, il faut paix. Paix, c'est ça et loko vraiment, il faut tout le monde de la bisognon, aux à la majorité, aux à la opposition, tout le monde de la paix. Parce que tant que des autres, ceux qui ont peut-être un dégonayo, donc voilà, ça nous simba d'une manière ou d'une autre bisognon, donc tout le monde est là. Paix wana tozoloba paix eza na couleur ya majorité te eza na couleur ya opposition te eza paix pona biso nyonso eza paix pona biso nyonso po nazotala tout autour na biso na lobi awa balobaki démocratie na Libye botali ndenge Libye ekomi balobaki Syrie botali ville entière détruite pays entier, je peux même dire détruit. Donc, les abiloko ya kolingate comme pas na biso yangoana que tata mokonzi alandaki ka ba opposition basengaki dialogue
il peut adhérer à dialogue, on a convoqué dialogue, tout fanda, tout solo là, pour te résoudre le problème. Na biso, tout résoudre les différents, na biso, na solo là, et si là, et puis tout kende, et na maponomi, et la vie continue. Ok, merci monsieur Fofo Kondi. Karande tozolo bela makambu ya mboka, mboka bazolela, misala te, social pasi kolia pasi courant pasi mai pasi en tant que moko wazali cadre na kati ya parti majorité PPRD okoki kolobani. Oui, encore une fois, il y a un zoloba que tous à la bomoko. Tous à la bomoko, tout autour du chef de l'État, on a comme ça là, parce que Toebi Mboga Nabiso Youtiwapi. Toebi Mboga Nabiso Youtiwapi, Toebi Nini, c'est là que Mboga Oyo est à la place, et à la place, Tata Mokonzi, Azouaki Ango, Azo Matissa. Na ba pillage, et là qui n'a Mboga Oyo. Tous à na ba industrie belé na limité. Tous à na ba André Motors, na Massina. Na limite na côté à Kingabwa na ozomona parce que ba kosaki biso parce que biso moko tozwaki biloko to bandi ko toke ko sala pillage to bomi misala ko boma misala na ezaki ya ba congolais te ba entreprise wana ezaki ya ba étranger ba place nyonso ba étranger ba ya ko investir awa. Déjà na eloko wana esalaki que bato baza so na confiance ya komema mbongo na bango na Congo pona nini incertitude o ezala incertitude politique surtout ezo rassurer bango te po ba mema mbongo na bango yango wana esalaki que misala ezo salama te chômage ezo s'accentuer. Et ça, l'État a créé une entreprise. Ce sont les privés. Et ça, industriel, c'est ça l'État. C'est-à-dire l'État a encadré Bango. Bango, moni que insécurisé na Congo. Parce que, bon, à chaque changement, il faut casser ça là, il faut nini. Bandi ko banga. Il y a un sali que l'entreprise les a été. Il y a un sali que misal les a été. Il y a une situation à cela. Et s'ajouter situation économique à monde sans savoir où Mickey bandi au quota pour na ba mine pour na ba matière première na biso to banda ko teka ba cours nango et kiti, c'est-à-dire talo est diminué sensiblement toujours raté ko teka banda pour nous avoir des devises pour nous la importation situation est commis difficile, c'est tout à fait normal. Biso toujours ça la toujours sentir ango neti battu à opposition na biso à majorité toujours sentir ango yango zoloba crise o eza na couleur T eza na couleur o majorité o crise eza ka ya opposition non biso nyonso toujours sentir parce que biso nyonso toujours tinda bana na école biso nyonso toza na rentrée scolaire biso nyonso toza na biloko ya kosomba donc crise zo frappé bato nyonso yango wana tofanda na dialogue tosolola tozwa ba solution mpona kofaire décoller mboka na biso donc baoyo bazolela effectivement eza solo parce que tozosentir yango bozo sentir yango mais solution ezomonana te kino lelo population ezolela dollar ezomata kaka se komata toyebi te ezokoma ntina niveau nini rentrée scolaire yango baparents bazolela aka mokonzi ya mboka kopense mpona libumu ya population. Maman, je crois que une fois dans l'histoire de ce pays, le dollar est télémaïcan à 900 le dollar. Hein? Tant que Premier ministre Labando le Kalobi, situation macroéconomique, ok na mboka, je crois que pour cela qui est émission, t'es pour la que non situation est bien, pour des raisons exogènes, c'est-à-dire par raison à Libanda. Et ça mondial, les crises mondiales ont frappé Mboga na biso. Ça ne peut pas nous épargner. Biso,
surtout que biso économie na biso est vraiment traversée et les autres la importation na exportation hein, c'est vraiment difficile donc situation on a et comme les Français disent ça nous a frappé de plein fouet donc mais bah effort au tata mokonzi ça là et zomona na taliba 28 mesures au Azoaki pour redresser la situation économique. Et je crois que ça commence à produire les fruits parce que le dollar s'est stabilisé nano et que bon, on a évité ce qui que fonctionnaire en retard à combien de mois il y a paiement à salaire. Donc voilà, il faut résoudre ça la main, félicitations au gouvernement, mais il faut continuer au ça il faut pour tout sentir, pour la population et sentir, mais la crise est mondiale. Matondo mingi ndeko fofo kondi mais ndenge nini lelo tozomona eloko ni ezosala que PPRD eza na action maintenant par rapport ya depuis ya création na yango tozomona mingi lelo PPRD eza souvent na action par rapport ya création nango ezali eloko nini ezosala bongo. Non, c'est-à-dire que le PPRD est en action depuis création nango. Sinon, ceux qui depuis création nango est en action mais les première partie il y a majorité c'est le parti porte-étendard il y a majorité. C'est parce que c'est là qu'il y a une action. Mais si on a politique à secrétaire général la SICA ou la politique à proximité, ou la politique il y a pour que Batou adhérer massivement il y a moi Maya Sika Henri Mova Maya Sika il y a une politique à Sika pour renforcer ce qui avait été fait, c'est-à-dire Salamaki n'a prédécesseur naïe donc Chikez Kamere Bouchab il y a renforcé en gros tant à renforcer en gros et puis à Pessi touche naïe Sika une nouvelle touche il y a moi Zobenge Maya Sika donc ça politique moko akitoko ou ça qui peut perdre des akana balabala peut perdre il ne peut pas se passer une semaine sous ce qui groupe mon côté ego s'adhérer na bazo ya d'ailleurs tout le monde est plus de 1000 jeunes leaders ego s'adhérer ego sur la carte na bango msusu bazo se préparer pour nakoya donc voilà la politique na ya proximité azo faire bouger peut perdre donc c'est ça sa vision et nous sommes en train de l'aider, nous sommes en train de l'encourager dans ce sens-là. Matondo mingi monsieur Fofo Kondi mais ni no koki koloba na bandeko bazolanda biso lolenge batu bazoloba que dialogue ezalité pour la majorité présidentielle. Dialogue ezalité à l'interne na kati na yango ezalini. Oh, mais ce qui dialogue est la majorité, donc majorité est donc majorité est dialogue est allé. D'abord pour la liste des participants au dialogue. Oyoki Makelele. Si qui a quoi, qui fait quoi dans la majorité, je crois que Bilogezo les Kalango Kitoko. Otali, est-ce que modérateur d'un côté il y a majorité Zanani. Oui bien. Alexis Tamboumam. Aza a peu PPRD. Aza a majorité. Donc yo kanisi que ceux qui dialoguent ezala qui te balingi ba ponae azala non. C'est-à-dire dialogue ezali bat oyo bazolo banengwana ezaba oyo balingi te ba mona tous à la bloc. Tous à bomoko autour ou derrière le chef de l'État. Ne bazolo ba que dialogue ezali. Parce que l'initiateur Nabiso Azam tu as dialogue. Comment dialogue aux Zang. Donc voilà, dialogue Ezali, je te confirme, je sais de quoi je parle, dialogue Ezali.
Matondo mingi ndeko Fofo Kondi, je pense pour na bandeko bazali koloba bongo, bazozwa vraiment babiyano na bango, merci mingi, mais ndeko Fofo, est-ce que l'air bozali kota na kati ya dialogue wana, na fin ya dialogue, ba résolution o boko na kati boko appris boko tia yango pe na misala o na lopoto balobi boko pratiquer yango pe. Mais je crois que sur Hollanda qui travaux à lobby, outil voter, sur Bandimi, feuille de route. Les 11 points à feuille de route, nous avons la télévision, les cas. Même après dialogue, il y aura comment est-ce que la résolution vous allez appliquer. Il y aura même, je crois, un comité de suivi pour balanda pas à pas, bablokwana ils allent appliquer. Tant la non implication, il y a la communauté internationale pour vous montrer le sérieux de ces travaux. Moni, nous sommes accompagnés par l'ONU, nous sommes accompagnés par l'unité africaine, nous sommes accompagnés par l'unité européenne. Donc tout ce monde-là, ça la blague pour que après ce dialogue, n'ayez pas s'investir et ça la appliquer. Non, je vous confirme que au regard, il y a sérieux, il y a des travaux, la résolution et vous allez appliquer. Merci, Monsieur Fofo Kondi, Ndenge Olobi tout à l'heure, résolution et vous allez appliquer après dialogue. Mais après dialogue, est-ce que transition est causale? Ce qui est 19, mandat ya mokonza mboka ekoki. Akotika, transition ekosalema, to ekozala ndenge nini. En tant que moko wazali cadre na PPRD, bandeko bazolanda biso koki koloba nini. Mais atika ndenge nini parce que l'élection est salamité. Yé pour atika, il faut président Moussou Azala élu, comme ça va salir remise et reprise atika lié. Je crois que c'est cela le problème où vous allez traiter dans le dialogue. Ça commence, ça va se passer et vous allez traiter dans le dialogue. Tous est là, tous allez moins patience pour qu'est-ce qui sera arrêté à un niveau de dialogue et trouver comment ça va fonctionner, comment tout se comporter. Matondo mingi ndeko Fofo Kondi alobi tozela rara oyo bakosolo na kati ya dialogue mais pona bandeko bazolanda biso est-ce que élection ekozala toté donc éviter élection ezala te et vous allez élection ndenge nini élection ezala te ngana landi Seni alobi que ça dans l'impossibilité d'organiser élection na date au jour prévu, après ça qui va raison il faut refaire le fichier électoral assis à Bandi. Bon, Monique, il faut refaire, il faut enrôler les jeunes majeurs. On a évité que ce soit voté en 2011. Bien sûr que oui. Bon, on a évité que ce soit voté en 2011. Bien sûr que oui. On soit voté parce que Bango Bazaki va majeur. Mais Bao va voter en 2011 na 12 ans par exemple, il faut voter. Évaluer Bango na plus de 8 millions. Il y a des biso bazana étranger. Réclamant il faut voter. Et ça problème à mon solo. Donc ce sont les problèmes que Seni a se rencontrer na yango et ça dit que matériellement il est impossible d'organiser les élections à la date échue. Donc, élection, eza lukutate, élection ekosalamate, eza problème à Fofo Konzite, eza problème à Tata Mokonzite, eza problème à Henri Movate, eza problème à Bochabte, eza problème à Matatate, eza problème à problème oyo mboka ezokutana nango. Donc, toko sanate o bazoloba
date constitutionnelle, c'est de la démagogie. Et ça batu oyo balingi babimisa mobulu ba inculquer na mitou ya ba congolais que non, on peut organiser na date or CENI qui est habilité à organiser ba élection à lobby moyen aux alaté. D'ailleurs, il y a même les ONG américaines qui viennent de confirmer le travail de CENI. Ce n'est pas que CENI, il y a même les journalistes en lobby dans l'information. Et aux journalistes, je crois que oui. Donc, tant que sa population était, l'élection est aux alaté. L'élection est aux alaté. Voilà, tina un dialogue. Matondo mingi monsieur Fofo Kondi wana oko permettre nga kotuna mutuna oyo bandeko mingi bazai pe ko milobela par rapport yango mingi balobi ezandenge bino bolingi bino batu ya parti majorité bolingi bongo élection ezala te po tata mokonzi a umela wana emonana. Non, ça n'a rien à voir avec tata mokonzi. Tata mokonzi organise l'élection te. Est-ce que tu as considéré que les Congolais nyonso baké na nani? Les Congolais nyonso baké na poto, baké au fond na poto pour les Congolais de l'étranger. Tata mo considère le baki que oyo bazaki na 12 ans bazala dans 18 ans les lots pour voter. Est-ce que tata mo considère même qui bitumba na est pour retarder évolution ya mboka na biso non. Ça c'est Zaba échappatoire. Tata Mokozaza visionnaire. Au regard de l'élément Nyon Sazanango, il a vu que non, il est grand temps, na benga ba Congolais to fanda. To fanda pour éviter le pire. Surtout que l'élection oh les kaki. Et puis misa qui moi mon boulot. Tout ça na Kinshasa Zaki. Alors au regard de tout ça, à l'objet dialogue pour te baliser chemin. Te baliser chemin, et ça, et là, on a mis les slogans à Bisso pour tout ça, le plaisir d'un n'engue, peut-être, mon conseil, donc ça n'a rien à voir avec l'élection ou quoi. Non, l'élection est athée parce que c'est une élection est athée. Matondo mingi monsieur Fofo Kondi toromina suka ya émission na biso ya mokolo lelo bandeko bazolanda biso bakoki ko retenir ni na passage na yo na émission na biso ya lelo surtout na ndenge tolobeli makambo ya mboka tolobeli makambo etali dialogue na tikeli yo maloba. D'abord ya yambo na pesi bino merci. Bon c'est déranger boeti na siège à peu perdu pour to solo là. Ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Donc, na ba réalisateur, ba caméraman, na Yomoko, merci Mingi. Bandeko va retenir que paix, na mboka na biso, au regard à la dimension d'abord, mboka na biso est très nécessaire. Bitumba, tango koya. Et pour la rater, il y a la majorité, il y a opposition. Donc, Bitumbawana, qui comme matanga na ba famille na biso, matanga to yebi que ça bien té. Dialogue, et ça invention, il y a président Joseph Kabila té. Dialogue, ils ont invention et à Kamérete, ils ont invention à Tshisekedi, ils ont invention à Mouvate, il y a dialogue, ils ont eloko moko oyo nzambe acha na mokiliawa pour batu soki baza na boyo kanité ba fanda place moko ba solola bazwa solution. Donc des dialogues wana eza invention à Mouvate. Nzambe moko aponaki donc nazo recommander parce que tolingi dialogue wana kandeng bazolo bazala inclusif et que biloko nyonso ba décision nyonso ezala consensuel donc ndeko oyo bazana no libanda bandeko oyo bazana no libanda je crois qu'il est grand temps de s'amender et akoya kokota na dialogue pour na mboka na biso. Le train est déjà parti, le train a quitté la gare,
bandeko baya okota na dialogue parce que au fait personne n'est indispensable. Ce qui va quotidien, parce que tout le monde a gagné dans Sun City. Tout le monde a gagné dans Sun City, ça fait plus de 15 ans que Babylon est Salama. Moga est télémaguité. Donc voilà. Croyant toujours dans le pouvoir légendaire au peuple congolais Zanango, je crois dans Mboka Nabiso. Toko viva ba Syrie, ba Libye awate, ba Syrie, ba nini te toko viva en côté parce que to vivant en côté parce que to zana domo kwa nzambe wesa que to yokana kaka toko yokana kaka donc lo balanga suka yangwana merci encore Masengo. Matondo mingi ndeko Fofo Kondi bandeko bolandi biso topesi bino vraiment ba merci mingi na ndenge bolandi émission na biso ya mokolo lelo émission oyo elekaka na Congo Promo Télévision. Merci na équipe technique Mobimba oyo ba accompagner biso pour na réussite ya émission ya mokolo lelo botikala malamu. Merci. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo TV5.com. Raf Ngendo Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Kinzambe, Mobutu. Avec Rap Ngendo, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Mikolo Congo Promo Nde. Ouais, Balobi Raf Ngendo. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Nous bénissons Congo Promo. Mais c'est la chose que Raf Ngendo. Congo Promo. Congo Promo qui tokos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ce qui est tous na Boston on a Raf Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 site. Congo Promo deux fois avec le boss Raf Ngendo. Il nous dit les jeunes leaders de la gaille. Artiste na yo Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise. Qui tape. Vraiment on va s'amuser et les Yambongo. Yawa Omeni et les Yambongo. Congo Promo, c'est vous qui payez l'addition et les Yambongo. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc si tu es quelqu'un bah c'est tout, tu es c'est tout Congo Promo donc enfin bah tika au vivre. Tara Congo Promo, to kota partout. Bango ba limiter monsieur le kota partout. Donc Congo Sibiso Congo Promo numéro 1 site tout Congo Promo. Ouais. Pour Congo Promo abi Congo Promo né au site ndanga mabete pena pour ça site dans niveau des États-Unis des fois Babi Congo Promo TV Raf Ngendo #1 Babi 001 dans la state niveau matoso aux États-Unis niveau wa boy faut pas les États-Unis to bona biso te auto juger ba ba libanda te ta biso ne pour la Congo et que liboso